Bonjour, bonjour, mbote bandeko. Kati na Rango TV et Sengorange zali ko vanda oboso babino pona kosolola mwa moke. Actualité musicale na mboka Congo. Masoleza ko betama autour ya dans la chronique musicale tozali kaka na lisolo moko, lisolo ezali ya Feregola. Feregola akangamaki kasi kokangama na ye, ba spéculation ezalaki bele na bandeli. Pe simana yango bato ba comprendre que c'est une affaire familiale. Affaire familiale, tina ya kosala ba détails ezali te. Soki tata azi problème na mwana na ye, ça veut dire que ezali ba problème na ba moko. Donc makambo ezali makambo ya kala ezalaka ebandaka na tango ya Covid. C'est-à-dire yangwana etrena na tango ya Covid, bato bazalaki ko voyager te, simana yango makambo eko tombwa na likolo. Le tribunal a convoqué qui ferait. Donc là, ils peut-être Makambo, ceux qui va si condamné par défaut, et que ça l'a été bengayo directement avant au la juste faut à la garde à vue et peut-être directement na prison. Et voilà, c'est ce qui se passe na cas à Feregola. Feregola reçoit beaucoup de soutien à part il y a musiciens Nyonso, Koffi Olomide, Lobaki. Il y a Maison Mère, on a vu Sankara parler, on a entendu Werason en parler. Jibin Piana Bangonyo, surtout, Héritier Watanabe, Soko Totali, Bandeko Nainyo, Fabregas, presque tous les musiciens, Zali vraiment de cœur avec notre ami Feregola. Feregola, en plein Paris, en train de passer quelques jours en prison. Nous espérons que Makambo Ekoleka Nalolenge a bien. Entre-temps, Nzembo naye ezali na circulation déjà donc ebimaki depuis quelques mois et ezali toujours contourné na ndenge ya bien. Bo évidemment malamu ke Feregola azalaka compté parmi un azali moko ya ba meilleur chanteur ya mboka Congo. Comme toujours la présentation c'est votre ami Raphaël Ngomatsasa. Eh ben Rango TV pour na kosepesa bino Rango TV pour na kobetela bino masolo. Nous sommes là pour essayer de faire passer l'actualité. Actualité, à mon avis, nabino telelo, tonga to beta 7 dans les cambo à Feregola. Donc, Feregola a un soutien, il y a bana Congo nyonso, bandi kubaye ba musicien nyonso, pardon, bazali, ko soutenir ye na likama oye kweliye. Donc, nalobaki déjà ne bandité Feregola azali bon ko passer quelques jours na prison, pona makambo matali famille na ye azaki na problème na mwana ba détail wana ezali na tina telelo. Mais tous les nous tango ba kopé sabiso précision parce que condamnation yobi que ezali dans nos provisoires dans ba condamné dans noté azali na prison mais bazali ko zera kuta na juge bon na uti ko landa sous émission mon sous abobi que Koffi Olomide a uti bon ko tinda ba avocat na yepe batala bon est-ce vrai bon est-ce que ba avocat ya zali na ba avocat peut-être on ne sait pas ba titre ya Congo to landa yango tango susu. Mais en tout cas, il a vraiment le soutien du grand Mopao, notre grand frère Koffi Olomide. En tout cas, Azaïna a coupé sa soutien. Musicien presque tout, PC soutien makasi na Feregola. Donc, na yango soko tangi ba titre, na ba titre na YouTube ezalika kokomona ke bato nyonso bazalaki koloba bazakoloba kaka makambo ya Feregola. Adjani azali coupé sa soutien makasi d'ailleurs à l'écart na télévision. Avec vraiment des larmes aux yeux pour montrer son soutien nanini. Donc Sankara actuellement en séjour à Paris, azali toujours kobeta lisolo yango. Kakol yama pe to betaki masolo na ye na téléphone alobi en tout cas tala kaka wala za mutu na biso toza vraiment na posa na ye azala libanda parce que bon makambo yaka na moto nyonso mais en tout cas il a le soutien de tout le clan Wenge et tous les autres musiciens congolais. Bandeko ba bolingo TikTok et ezali ko komisa bato ba star. Mais est-ce que cause la star na TikTok ezali na ndenge ya malamu to na ndenge ya mabe bon peut-être ba mususu lokwa mwana mwasi wana Kelly auti ko koma bon star monene na akomi na moi a gagner ki ba challenge moko ezalaki wana na TikTok ba organizaki na TikTok en tout cas bato baza pena ko voter ba votaki kaka ye donc voilà a community moi très connu a ju ba fan ebele. Donc, peut-être dans l'avenir, à profiter de yango. Donc, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sautes gens. Celui-là, ce n'est pas un métier, mais c'est un métier aussi parce que c'est la danse. Donc, Abinaki, à la kisi va prouesse naye, avec esthétique au yazanango, à la kisi va tout aibi kobina. Donc, voilà, yango voilà. Ma solo musu tobe takana cité, les lots tolongbe dans la chronique musicale.
Rafael Ngoma nazongi na likambo ya mboka na biso Manchester. Awa na Manchester to tunaka moko musu kati na matanga moko loka pe période tozana matanga to sala ba réflexion oyo ko pesa quand même moi muke ko éduquer to pe ko bongisa moi makambo kati na communauté congolaise. Mandiko babolingo dans le biboye. Moko musu na tunaki quel est l'apport de l'église au sein de la communauté congolaise. Et là comment on a kolobezalité donc on a une kolobezalité kaka église ezali na kati ya communauté. Communauté ezali lisanga ya baebanso bazali kati na mboka. Ezala tolobaka monoko moko, ezala luka tolobaka monoko moko, to tozali bato touta mboka moko, c'est ça la communauté congolaise. Communauté congolaise elakisi nga iyo ye. Du moment que tozali na ndinga moko, tozali ko kabola espace wana so tozongi na mboka to kabola espace moko to bengi la République démocratique du Congo, anciennement Zaïre bien sûr, mais du moment que toza okabola espace moko wana na ba territoire nyonso toaliko esika moko espace moko wana toali biso nyonso toali ba natif ya mboka wana na ba babotami na ngere na ba babotami na kati ya capitale ezali kaka ndenge moko biso nyonso bana ya Congo. Donc quand on pose la question de savoir quel est l'apport de l'église dans la communauté, l'église c'est déjà la communauté. Et d'ailleurs ba pasteur tozara na besoin na bino makasi parce que ce sont les pasteurs qui englobent presque la plupart ya bato ya communauté bazalaka mingi na pasteur. Ba pasteur bazali ba leader d'opinion. Nemo na ba dirigeant ya communauté bazali pe ba leader d'opinion. Alors ba leader d'opinion mosala na bango alini ni ko éduquer masse, ko sangisa masse ko tia bato esika moko. Mais eloko eza ko sengama awa na mboka na biso to na mokili mobimba bato banso basangana na ba bazali kati na église na ba bazali libanda na église po ba église pesa la kebele moto na moto asambela ke pa na moto muso azali athée moto muso azali musulman ba susu bazali ba chrétien ba susu bazali que ba chrétien ko pesa la ba muso protestant ba muso catholique ba muso bato ya réveil. Voilà esika makambo ezali. Mais biso nyonso tozali ko kutana na eloko moko to bengi communauté. La communauté des Congolais, donc la communauté congolaise doit rester unie. Nenge tozalaka soki tomoni makambo matanga to kanga maka na lolenge moko wana yango pe tozalaka ke na makambo mosusu ba pasteur faut bazala involve bazala concerné ba se sentir concerné. Il faut pas que ba benga ba pasteur ba na bango boya tozali na tili ya kobenga pasteur to bino yaka na communauté makambo etali communauté pasteur après ça t'a communiqué na église que voilà makambo ya communiquer zali boy nde yango altrobaka masolo to solo yango na matanga ya ndeko ya kufaka mekolele kaka mais to solo la yango na matanga wana mais ele kaka bo to linga ko sala be mission pona yango mais ezalaka mabe so to ba yango boda linga nde to sala mission to sala yango na ba pasteur pour que to koka ko solo na bango ba yebate communauté azali na besoin na bango ndenge lokwa bango bazali na besoin ya communauté. Donc biso nyonso na bango na biso bana Nzambe na bazali kati na église na bazali banda na église du moment que tozali na territoire moko tope espace moko ya mboka oto kabola kaso tozongi na mboka ezali lokwa mabele ya Congo ezali ya biso nyonso bana Congo na yango lokwa tozali ko kabola territoire wana elakisi te makambo o etali. D'ailleurs biso na Manchester tozali bien organisé tozo sala makambo matanga tozo organiser ngo na nini mais ezali na makambe belé oto koki ko sala ezali na makambe belé oto koki ko sala tozali pe na moyen mingi communauté ezali na moyen mingi ya ko aider ba pasteur pe mais tozali na posa te ba pasteur bazala involve ba se sentir vraiment concerné soki bomi pesi kaka na ba activité à église na kati église bozali déjà la communauté c'est-à-dire ba activité na bino ezali kati na makambo ya communauté parce que boza ko encadrer bato ya communauté congolaise et puis na lisanga na bino za kapena ba étranger ba ya kati na église. Donc ba pasteur faut ba rôle na bango ba pasteur faut ba na lobite ke naza ko loba na bino naza ko te ba pasteur elo ke ba pasteur ba yebi rôle na bango te mais nazali na besoin to mona biso to lingi to mona ka ba pasteur bazala beaucoup plus concerné. C'est-à-dire soki likambo zali na mboka communiquer les kaka pe na église. Et singélité comme on a ngai ngoma la kati na église na yo pour que pesa communiquer pour ngai na za église na ngana kenda na ngambo ya gauche. Yo soko zena droite ngana kenda na ngambo ya gauche. Soko yo zana likolo nga zana église na ngana samela awana se. Donc moto na moto azane sika na ye nde na baki moto moso akiko zala azali chrétien, moto moso akiko zala azali musulman, bato mosusu bazali ba bouddhiste, bato na bato bazali sika na bango. Donc
tokutana kaka na eloko moko tobengi communauté, tokutana na eloko moko tobengi origine na biso. Origine na biso yali Afrique, origine na biso yali Congo, origine na biso yali maloba ezali ba langue oyo tolobaka nde yango neza kosangisa biso. Donc bana Congo tozala uni, totikala na bomoko. Bomoko wana ndenge tolakisaka yango na matanga, tolakisaka yango pe na nzela. Boyoki Moïse Mbie na sali émission na tukolakisa bino makambo ndeko pasteur Moïse Mbie alobi nini esimbite. Ngala eba iteke ba pasteur pe babwaka bambokela, nzoka nde bino pe ba pasteur danger na bambokela. Tomona pasteur Matina podium asa koteya azoloba makambo ya pasteur mususu. On a vu ça. Makambo eleke bele ya ba pasteur tokotanga te, mais tozali na posa na bino boyebaki ba pasteur tozalaka na posa na bino makasi. Maso mali kakana mboka Manchester tozali na posa te ba pasteur va se sentir concerné. Famille ezali na problème bakobenga biso bata communauté ngai na mobali na ngai boy, mais babenga ki pe pasteur tango mosusu. Toyebi dans le passé makambe bele ezali koleka pe sikoyo ba makambe bele ezali koleka, mais tozali toujours na posa ke mukili ezala kaka moko, mukili ya ba congolais ezala moko. Mais vraiment quand je parle de la communauté comme ça, j'en profite pour féliciter Bana Yamboka Congo nyonso na baeba so bazali ko contribuer na ba makambo etali matanga. Bandeko ba bolingo ya biso yango wana bana Congo bolingo na biso yango wana kolakisa tetolingani kolakisa tetozai bato nzambe akela biso na lolenge na ye. Lolenge ya nzambe ezali ya boboto, lolenge ya nzambe ezali ya makambo malamu. So makambo malamu yango sikoyo tozalaka te bato na bato bazali na camp na bango, quand ya église ezalaka te, quand ya ba païen ezalaka te. Mo pagano na mo Kristo tozali kaka bato moko parce que biso nyonso ali babikela mo nzambe. Na banzi to se comprendre. Tala kaka kutu na yokaki na solaki na pasteur moko abeteli biso lisolo atuka na sepelaki. Égide na pesio mbote siko zali pasteur Égide. Si je me trompe pas, moi na dekoranga Égide moi na ya Blackburn. Pasteur Gilles alobi nini na moto awanga na ka Yesu mais na suka Yesu asalaka nini apesaka ye kaka fungola ya église abi kamba église na côté ya bino te mais bino bat boyebi ba mate ya buluka ba page wana pe boko mona verset nini elobi makambo wana. Donc celui qui a nié Dieu pe Jésus a prévenu que yo okowanga nga mais ba pesa kaka yende fungola ya église yende akamba église otozali nango lelo yo oya biso ba chrétien. Ata tokomi leo na ba réveil tokomi ba musulman tokomi wapi biso ba chrétien tondimaka kaka église oyo Saint Pierre azwa ka ba transmetaka efungola yango wana biso tokoli na yango pe tozali kolanda kaka renseignement yango. Bana Manchester apesi bino mbote mingi. Je pense à mon ami mon beau frère, comment il s'appelle encore, Vincent de Paul Isietebi. Bambo tena yangwana, président Cyril Modogo de la communauté congolaise. Bambo tena yangwana, Guy Bouchard Boulongo na Katina Manchester. Bambo tena yo yangwana. Quand je pense à Guy Bouchard, je pense à JB Piana que je salue. Oui, aussi parce que bientôt concert mon nene le 30 juin et coupé Tamara Kinshasa. En tout cas, naza déjà na 5000 francs pour na fouta concert, mais nazangi kaka ticket. Bouta fouté langa ticket, en tout cas avant le 30 juin na kosenga congé na musala pour que na kende. Donc ba sponsor boza les bienvenus. Naza na 5000 francs na ticket. Séjour na ngai na kotungisa mutute na kozonga na mbeta bomwana na kolala. Naza na mbeto na ngai na sina créer pe mbeto na ngai sika na kolala ka ezali kaka. Alors Nayango, ba sponsor, boza les bienvenus. Foutelango matike akende kotala, nasala reportage, na ilabino basango ya wenge muzika pe maïman so bazali koleka kati na mboka Congo. En tout cas, tokopesa toujours ba remerciement na bana Manchester Vivien Bonjeka de l'autre côté de Chitamil, bambo tena ya ngwana boule mwana DHL, bote na yo ya ngwana Joss, Missy Joss. Bambo tena ope yangwana Mijo Barba Shop esika tokenda kokata mandefu tala na saki lobi mandefu etonda mais lelo na komi kaka mwa zéro faute. Bon, bolinga te eza Mijo Barba nde asalaki masolo wana. En tout cas, Mijo mbote na yo na ndeko na biso Chris Boussif. En tout cas, bambo tena yo iyango wana. Méthode ngimbi kuna na Berkeley. Mbote Gi Bolomba deko Dido na Bradford bambo tena yo yango wana. Bandeko babolingo he soki bokanisi na bosani Flavien Ngimbi mwana Londres na bosani yote. Soki bokanisi na bosani
Jacques Mengi de London. Jacques Mengi de London. Vous voyez que Jacques Mengi de London a dédicacé la Ferrigola. Je crois que Jacques Mengi aussi est concerné par l'arrestation de Ferrigola. Mawakati la mitema, il y a Jacques Mengi, Tobengana qui a ipsingaike. Bon, Azali, petit Nabiso, Ferrigola sera dehors. To souhaiter, y est que Azara Makasi, Azala na ko. Bangate, Nzambe, Azali Simanaye, Makambo Kolekarango bien. Nengero kwa ba mission so baza ko soutenir ye, biso pe to ko soutenir ye. Papi Musongo prix Nobel, bambote na yo yango wana. Balo bana bango, Mukwege Azali toujours vivant katina Manchester. Bandeko Bambolingo Blaise Simbu Monta, soki na bosani yo barolo bao, awaki si petit na ye. Wana penda roko roko ya yope yango wana Prince Mabika mobali abatuya mama Maggie Ballon d'Or et balobi bambote na yo yango wana bandeko Bambolingo est-ce que Manchester a monene ou batu bere bo na bwaka na mikolo la ligne le charismatique trop juste le charismatique ba blessing les trop en tout cas je ne peux pas t'oublier. Un grand bonjour à toi, Jean-Claude, le charismatique, notre pasteur à Manchester. En tout cas, visite l'église au Gozoa Kalate. Ton beau sanité, et bon, so bazali, katina boka Manchester, atanatangi kombo na yo tête, to ebani, to zali bongo. Ton kombo sa la tête, ton kopé sa ndeko na biso, luba la Trabendo, Bambote, Katina Mawa, bien sûr, beau-frère à Koufaki, mais en tout cas, Topesi Bambote n'a papa Robert, le pasteur Robert, et Azali Bongo, pasteur de l'église en mission, Topesi Bambote, Peto, vous avez toujours qu'on transmettre, condoléances, na combo, ya famille, na mon personnel, ya communauté congolaise, ya Manchester. Bandeko Bambolingo, bato, baso, basé, na Katina Boka, Manchester, na bo sanité, moi, no yangai moko, Anjingoma. Soki natangi ngoma anji ngoma bato ya Kinshasa bakosala zuwa na lobi Patricia ngoma pe azalaka kuna Rafi ngoma pe azali tobosani te na Lubumbashi nazali bongo na Alda ngoma esika ya vandi na Ita ngoma madame ya Trezege Trésor Liolo Moninga ya Héritier Watanabe. Donc vraiment une grande star na kati ya Lubumbashi na bengi Trezege Trésor Bokilo Nangai. En tout cas, bambote na yo yango wana. Soki nalobi na pesa mbote na bae panso bazali na mboka ekozala moi passe mais je ne peux pas oublier mes jumelles en tout cas. Timba Moussaï Nzuzi Moussaï. Bambote na bino yango wana. Thomas Moussaï na kati na Bruxelles. Un grand bonjour à toi. Non Moussaï aussi. En tout cas, bambote na yo yango wana bato baleke bele bandeko. Soki obosani moto balbezu comme Santa Sarajevo le grand frère. Patrick Mangasa le grand frère. Kisilola kuna na Bolton. Elvis Salambi bambote na yo yango wana. Edo ya la mwana Bolton. Tobosani yo te trubi. Bote mingi, bote nami Patrick Patrick Kifwani. En tout cas, Bino Banso Bana Manchester. Hippolyte Makela, Aigle Royal le géant. Tobosani pe yo te. Bandeko Bambolingo ekozala pasi kotanga mokili mobimba ya Manchester na pesi bino mbote. Roger Mongo ya Roger. Bongo sona lobi Roger Mongo na bosani te malala puce Roger malala puce le grand taximen. Et yal bagaza unique taximen en mboka oyo. Bamsu bazalaka de ba car haya. Ba private haya. Mama ngai bosona bino mo ba taximen mais balobi esimbite. Makita na bino ya butu ezo simba te. Soki oboni moto aye na tongo abani ko salela ba émission seke na butu esimba kite. So balobi te na butu esimbi te seko ze moto mosala mabe. Ngai te mona lobi maloba mana mazali ngai te maloba mana ezali maloba ya Moïse Mbiye, le grand pasteur à Kinshasa, le grand chantre de Kinshasa. Et pourquoi pas saluer encore Mike Kalamba et Yende Baona Ebako Potana, Topesi Bambote, Denis Lesipe Bambote, Yakowana, et Batata Bama Bandeko. Kokon Joko, le James Cameron congolais en vacances quelque part, Nakati Naba côté Kuna, vers Nottingham. En tout cas, Bambote na yo na famille Mobimba, na Karine, na Bandeko Daniel. En tout cas, la famille na tous les coca, tout pesibino bambote. Bandeko Bambolingo Maron et Hata, le spécialiste, il y a health, il y a santé, mental health na Oxford, ndeko congolais. En tout cas, Masolo, makama mental health, na tango na tangi mental health. Bato ebele na mukilio basé na ba problèmes mentaux. Les problèmes mentaux, ils na bato ba congolais, mais les gens ne veulent pas s'extérioriser. Moto soko zay na problème, faut qu'on s'extériorise. Bon, là, on a une émission, tout ça, qui gagne la crise avec Maron et Rata.
ezali ba émission to sala ki pour la makambo ko ba makambo tali problème mentaux. Les problèmes mentaux ezali kati na communauté na biso mais les gens ne savent même pas s'extérioriser pour que ba ko bimisa ba yeba makambo na bango. Tozali na ba parents o bazali na bana o bazali na ba learning difficulties ba makambo ya ba comportement en désordre, c'est-à-dire bazana ba comportement bizarre. Bazali mais makambona nyonso ebombami kaka bango bamesala kaka toke na église basambela tout ça mais il y a des spécialistes au bazali katina na communauté Manchester City Council normalement il faut la bon na service il y a health nini il y a santé plutôt il y a département santé izali pour na ko aider batuana en tout cas o yazali na besoin sign posting botin de la biso bango pour la communauté congolaise ikamosu to ça réalité batu o bali ko zonga classe. Si vous avez un problème à l'université, contactez Raphaël Ngoma, le secrétaire rapporteur de la communauté congolaise, Toko Lakisabino Nzela. En tout cas, vous allez toujours, quand il y a une communauté congolaise, Toko Sala, ou Toko Kakosala, pour aider la communauté. Topé, ça dit sur mbote na Cladi Sungwe pa yazali, bambote na Yangwanda. Mais ce qui n'a pas sali, Edo Coiffure, Edo le grand coiffeur de Manchester, du côté de Salford, en tout cas, vous avez un grand coiffeur, Nabiso, Edo Ndombasi. Edo Ndombasi, que je ne peux pas oublier, en tout cas de Korangai, Bambote na Yangwanda, Pedro Gonzalez, Moninga Nangai, il y a Cubain, il y a Vandi Bongo, Awana Clayton, na PCP, Bambote Mingi. Roger Mantiale, Azali Bongo de retour, Katinamboka, en tout cas, Azali Katinamboka, Bakota Litzbo Lukae, Bogomonae. Bana Manchester, Torobi Peto Sukisi, Raphaël Ngoma Molobeli Nabino, abonnez-vous sur Rango TV pour être Toko Kakokoma Monene. Dans un cause là-bas, abonnement Nabino. S'il vous plaît, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Tango Komina Suka, au s'abonner. Partagez Pena Moninga, Bayebate, Rango TV et Existaka. Votre présentateur, Raphaël Ngoma, ça s'appelle Marango, ça si vous voulez. Au revoir.